Manso oyo groupe central ebongisi. Soki yo nanu okokisi te. En tout cas, ngai na koloba fo ozanga kimia. Kozanga kimia na sansu nini. Oluka solution le plus vite possible. Poto bongisa. Tanto koma na nkamba. Nzambe. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Asepela na oyo tokosalela ye. Papa Mokonzi ya Lingomba. Samedi ya le 7 février. Akenaki ko lancer misala. Yampioka et pas barrage hydroélectrique ya Lingomba il faut etongama to utinkamba to moni bambute ya jeteki ba ye déjà ko sala versement ya ba $5 lolenge esengamelaki na biso pe fliki to lobaki déjà na message moko ezoleka na ba réseaux sociaux versement na biso pe ya $5 ya mpioka to ko sala yango. Tant que le 17 mars. Nous allons s'organiser malembe très bien à la festivité Nabiso. En tout cas, nous allons s'impliquer à fond pour que réciter à la totale na Moulou Nabiso le 17 mars ou Tata Moulou Mosson. Je pense que nous manquons à Atali la ramona na moko. Alors, bah sacrifice nous allons ça là. Nous allons s'engager pas na Tata Nzambe à Pambola Biso après ce makasi to lembate parce que Moussa les a makasi mingi mais grâce à yé to kolonga. Nyonso bakaba baloko na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa ntango ekoki ameka lobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki ezokokokana 100 ans ekobota makambo ebele Mbote batatana ba mama, mbote na baiki mbongiste, mbote na mokili mobimba, mbote na ba sympathisant, mbote na bino banso oyo bomesana ko zwa basango ya tata molimo santo na nzela ya réseaux sociaux au travers ba différents médias wapi epai toyaka kopanza sango ya tata mokonzi ya bule kotalisa na bino évolution to pe mai mazali koleka okati ya eyamba na ye mokolo mwalelo mokolo ya yenga mokolo ya yawe ndenge komami na mokanda ya tata Nzambe ete mokolo yango bokosala mosala soko mokete bobele kokumisa ye pe kosanjola ye nde memi biso awa na kati ya paroisse ya Camp Kokolo na capitale ya République démocratique du Congo Kinshasa et pa wapi to zali elongo na direction générale ya ba héritier tata molimo santo ba flûtiste o bazali kotalisa elongi ya ba flûtiste ya mokili mobimba na kati ya milulu ya bobongisi na kati ya bobongisi milulu ya le 17 mars auto kokanisa bongo bokaboli nzoto ya papa kisolokele lukelo Charles Daniel bokaboli nzoto na bolimo bien évidemment nde yangwa ememaki biso awa na calendrier ya direction générale d'une paroisse à une autre na motif c'est manko sensibilisation pe éveil ya conscience ya ba flûtiste nyonso pona milulu oyo ezali kozela biso na yango elongo na bino toyaki na ndako ya tata to yoka bongo matei kasi tokomanda na tour de chonde tokokoba na kati ya programme kolakisa na bino na molai kasi na mokuse maye manso maleki na mokolo mwalelo maye direction générale to pe groupe central eyei kosala awa na kati ya paroisse ya Camp Kokolo banso na bino tolanda elongo pe tokutena bango ezali koya pona mobange na tintani bongo nde tokotongaka kamba tata kisolokele azali elombe tata kisolokele mokonzi wa mokili tata kisolokele azali elombe tata kisolokele mokonzi wa mokili oya na ye na mokili mpona kosilisa bapasi atikaki kiti na ye
ataki solokele abotameli biso na mokili ayeli biso esengo na mitema ataki solokele abotameli biso na mokili ayeli biso esengo na mitema mokolo ye abotamaki masasi ebetamaki na mokili mpona kolakisa mokonzi abotami na mokili ataki solokele abotameli biso na mokili ayeli biso esengo na mitema ataki solokele abotameli biso na mokili ayeli biso esengo na mitema tozali be na batata oyo baboti biso te me oyo bakokani na batata na biso bamama na biso bazali batata bamama esengeli totosa bango me lelo oyo ekomi pasi mpe mawa soki totali papa Kisolokeli atosi instruction oyo papa Simon Kimbangu atikaki à travers mama Mwilu apesi ye akokisi yango atosi papa Kisolokeli atosi instruction wana me ngai na yo eske tozali kotosa makambo bazali kosengaka ngai na yo butu moi tolobi ete baflitiste baye mpo na misala bazali kolakisa volonté wana nzambe ete apambola bango mpo ete bakoka kokokisa ndayo bango balati mpo na 17 mars babi ete maboko na bango ekauka te tata mama tosalela mpe na solo totika banzela na biso ya gauche droite mpo mbongo bapesaka tata nzambe oyo ezali ya motoki na yo oyo bimisi na motoki na yo obondeli osengi epai ya tata nzambe tokozwa réponse mais ezali mbongo ya pamba te ya kolokota boye te mbongo wana esalaka mosala moko te mpe etongaka lingomba te yango ngai na yo na kati na mibeko ya tata nzambe esengeli totosa mpo papa Kisolokeli abandaki kotosa azalaki kozanga même te même répétition même basoirée makambo nyonso azalaki kotosa nyonso oyo bazalaki kotinda kati na ye yango ngai na yo tozala bana botosi biso bamboka na biso toyebi ete basi baliaka nyoka te baliaka mpe crocodile te ezali mobeko mwasi oyo akolia nyoka akolia crocodile steki azali mwasi te nyoka epekisami ezali mobeko tala nde bazali kotosa mobeko wana paske epekisami ngai na yo papa Simon Kimbangu papa Kisolokeli alobi na biso totika mabe toswana te tobunda te toyiba te tosala ekobo te zuwa te koyina moninga na yo te kochola mpe moninga na yo te makanisi mpe mabe na moninga na yo te batata bamama me ngai na yo lelo mwana papa Simon Kimbangu soki moninga na kimbangista ye kobetela yo lisolo zala na maîtrise kozala presse te na koloba likambo wana okoya komema ngambo peut-être ezalaki nango mpe bongo te abakisi mpo na koyaka kopanza yango ngai na yo tozala mayele moto na moto ayebaki ntina ye akotaki lingomba akotaki yango na motu te kolanda moninga te toyebani kaka kati na bilongi me mutu moko ayebi motema moninga awa azali te peut-être moninga wana azointoske yo amema yo na nzela ya mabe azali kokosa yo yolanda kaka mayo oyo sosenga epai ya papa Simon Kimbangu kangama kaka na likambo na yo ya biso toyebi ete doctrine na biso bakimbangisi ezali bolingo mibeko misala batata bamama totala na kati na bolingo vis-à-vis na biso bakimbangisi te est-ce que tozali na yango
mutuni ezali epai na yo mutuni ezali epai ya ngai totala na misala peut-être nzambe akokanisela biso na misala pamba te biso tozali makasi na misala wana ye moko papa alobaka yango parce que dirigeant bakendaki le 3 octobre balobi dire sur dire jeteki bamati en tout cas koloba lisusu te yawe azalaki toujours na esengo alobi ete nazali na bana po papa simota batunaki ye est ce que yo kotonga lingomba yo zali na mbongo yo kotonga lingomba ya lobi mbongo na ngai nde bandimi na ngai biso nde bilombe na ye tozali kozela nde baflitiste bokota zamba ya munene mabonde ezala makasi po ete papa simon apambola bino mpo bakende kosala koleka lisusu biso nde tosalaki wana nde kozala eloko epai ya tata simon kimbangu yango toleki na mokanda na biso ya 12 principes ya église awa balobi na biso tosa bokonzi mpo bokonzi nyonso ewuti na nzambe batata bamama soki totali bokonzi towelelaka te pamba te mutu soki bapesi ye poste wana seke toyeba ete ewuti epai ya nzambe ye moko ye nde aponi ye asala soki ntango na ye ekoki akokende mususu mpe akoya koremplace me towelanaka te mingi tokoma kowela baposte baninga nakoma lokola ye tata mama kozala presse na kati na mokili te linga bato banso ata bayini na yo nayilinga bato nyonso ata bayini na ngai oyo abomi mwana na ngai nakende kolinga ye me makomi elobi bongo ata moninga asali yo mabe tomonaki nkolo yesu ntango babetaki ye mbata alobaki nini zongisa lisusu na mopanzi oyo donc ata bayini na yo linga bango nzambe ya biso pataki solokele akotika yo te komela likaya te tobangi te me biso tobi tomelaka makaya te me na tumbaku tozali kobenda nyonso ezali likaya toyebi sor ya makaya na nzoto ya bato conséquence nango ndenge ekomaka na suka komela masanga te ya kolangwa te batata bamama wana nde ezali mama na likambo lelo biso bakimbangise tokomi kosala bamélange ya bajus mélange ya bajus tomélange tomeli soki otali bana mibali lelo mawa bazali komela bimela bazali kosangisa masanga na bakisi mélange okomona mutu kao puiti oyo bapekisi biso masanga wana ntango tozali komela yango ezomemelaka biso mabe na nzoto makasi tozali kokimisa saint esprit donc nzambe akozala mosika kati na yo me mingi omonaka soki azwi problème na ye likambo elekeli ngai na solution mosusu te akomi nini abandi komela ameli mpo ete abosana likambo wana tozali kolata lisusu satana na nzoto azali koutilize biso makasi donc totika likambo ya masanga tomela te ata likambo ekweleli yo ndenge nini mama tata kimbangise tia mabolongo na se bondela nzambe tata kisolokele akopesa yo eyano soki totali awa na mibeko 12 balobi ete totosa yango nyonso mama ya likambo totosa yango nyonso mpo na kati na mibeko 10 ya lingoma oyo na exode 20 soki totali mingi na kati na mibeko mingi bakomi komona yango ete ezali dérangement parce que soki bazali kotanga yango place wana bapusi kotangela biso donc na mwana nga te eloko donc surtout soki asalaka likambo wana epa na ye amoni yango dérangement makasi me toyeba ete mibeko oyo ezali intérêt ya ngai na yo mwana papa Simon Kimbangu intérêt na biso ezali na kati na mibeko
mibeko zomi ya mibale ya lingoma na mibeko zomi ezali intérêt ya ngai na yo kimbangiste to mona ngo ete ezali dérangement te mais ezali intérêt ya ngai na yo po ete na mukolo ya suka ngai na yo nde tokolonga nde intérêt na biso nde yango wana batata ba mama kuna na mibeko nde mama ya likambo ete totosa na mibeko toleki totangaki mukai na biso ya Ezaïe na lingala ezali Isaya azalaki mwana ya nganga nzambe Amos na libota ya Lewi. Mama na ye azalaki muyuda. Mais Isaya azalaki prophète, azalaki mutu na lokumu. Isaya azalaki na ndako ya ndeko na ye mokonzi Uzia. Isaya abenga makana tata nzambe po na musala na ye ya bosakoli. Isaya asakolaki ete na bana Israele, bana Isalaele ete batika mabe na bango. Batika mabe na bango. Pona bana oyo bakufela bapara, basi oyo bakufela mibali. Mibali nde bakotelemela bango na tango ya esamiselo. Nde yango wana maloba ya Isaya na kati na mukanda na ye. Batata ba mama. Lelo ezali mukolo ya munene ya lomingo. Tata Simon Kimbangu aboti mwana na ye. Apesi ekombo Kisolokele Lukelu Daniel. Elingi kolakisa nini? Elakisi mabomba mi. Oye bomba mi. Papa Kisolokele azalaka toujours pene na tata na ye. Azalaki toujours pene na papa na ye. Yenda yebaki maye mingi oya papa na ye abandaki kosala. Papa Kisolokele aye kati na mokili asiko botama abotami kati na mokili. Lelo yo 4e jour na biso o tozali ko sepela mwana siko botama kati na libota ezalaka lolenge nini. Donc bozali kaka na ambiance kaka ya mwana siko botama. Yango balobi na biso na mukaye Ezaïe awa ete bo finika mabulu na bino balabala bo bongisa balabala na bino bolongola mabulu wana bangomba wana bolongola yango ezala pla ya solo batata ba mama ngomba ngo ezali nini mabulu ngo ezali nini bizaleli oya biso ya mabe biso oyo to mesana kaka songi na lingoma tata molimo santo. Biso oyo tokoselaka baninga makambo. Biso oyo tozaka toujours na likambo ya zuwa. Koyina baninga. Yo sepelaka na libota ya baninga te. Yo sepelaka na bolamu ya muninga te. Talane tokomi kobwaka na malade. Talane tokomi kosala baninga ba montage. Makambo ndenge na ndenge ya mabe kochola batata ba mama. Biso tozali bana papa Kisolokele. Tango tozali na papa Kisolokele makambo azali kolobela biso le kwa tozalaki jeudi. Ezalaki le 12 mukola mbotama na ye na 1914. Soki totali na église na biso ya Jehova ba lobaki ete Nzambe azali kokita kati na mukili oyo na église ya Jehova. Nzambe azali kokita na 1914. Njoka nde ezali ya biso bato moinde papa Kisolokele azali kobotama. Oya yelingai na yo kimia. Oya yelingai na yo bomengo kati na mukili. Tango tozalaka na ba jour na biso ya ba fête ya batata na biso likolo efungwamaka.
ata soko na mikakatano ya ndenge na ndenge mama tata jeune bondela senga epa ya tata okozwa eyano soko ozali kotosa otiki nyonso ya mabe nyonso yo kosenga epa ya tata akofungola ngai na yo mwana papa Simon Kimbangu nzambe na biso nzambe tata kati na bato amemeli biso bomengo amemeli biso kimia amemeli biso esengo esengeli tosanzola ye toyembela ye na lokumu oyo ebongi na ye nde na yango tokena kosukisa na koreki soki bazali wana baya kopesa biso nzembo na bango deuxième tour deuxième nzembo dirigeant pe bapesa biso deuxième tour premier nzembo batata ba mama tolanda nanu ba message na banzembo tozwaka ba message na banzembo pe na ba théâtre oyo bajete ki bayebisaka biso tolanda nanu na bokebi nyonso tata kisolokele azali elombe tata kisolokele mokonzi wa mokili tata kisolokele azali elombe tata kisolokele mokonzi wa mokili oya na ye na mokili mpona kosilisa bapasi atikaki kiti na ye ya mokonzi ozala na ye na lingomba kote ya peko sakola epai na ye mabe ezalakaka te oya na ye na mokili mpona kosilisa bapasi atikaki kiti na ye ya mokonzi ozala na ye na lingomba kote ya peko sakola epai na ye mabe ezalakaka te nakembo na ye elombe aleluya elonga ya elonga ya banazare nakembo na ye elombe aleluya elonga ya elonga ya banazare nakembo na ye elombe aleluya elonga ya elonga ya banazare abotamaki mpona kimia ezala na mokili tolanda ye na mboka ya kama Yerusalemi ya sika esika ye abotani mokolo ye abotamaki masasi ebetamaki na mokili mpona kolakisa mokonzi abotami na mokili tata kisolokele abotameli biso na mokili ayeli biso esengo na mitema tata kisolokele abotameli biso na mokili ayeli biso esengo na mitema mokolo ye abotamaki masasi ebetamaki na mokili mpona kolakisa mokonzi abotami na mokili tata kisolokele abotameli biso na mokili ayeli biso esengo na mitema tata kisolokele abotameli biso na mokili ayeli biso esengo na mitema mwa moke tozalaki na yango tosutisi bongo na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen totelema tobondela na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo tata wa biso ozali yo likolo bato bakuisa nkombo na yo andima botoki wa yo po elingi yo basala yango
lokola bakosalaka o likolo pesa biso lelo ye na mokolo na mokolo minisita mabe na biso lokola biso tokominisaka bania salisa biso tindima matenia yebi bisala biso mabe amen.
Nzembo Tata Mwana Pembo Limosantu. Lelo ezali bongo dimanche le 15 février 2026. Tolandi matin na muteyo wa Tebiso. Mukulu wa lelo ezali bongo mama Museka, mama Jacones Museka, Mabwa. Atebiso nikandamiye. Abandaki ya yambo na mukanda ya Nzembo. Septande azui verset ya mibale. 4e verset à sauter 17 à 18. Puis somme septande verset 2 à 4 à sauter 17 à 19. Aïko somkana mibale mukanda Exode chapitre 20 du premier verset au 17e verset. Aïko joa 12 préceptes ya lingomba. Mukanda na ye ya mukolo azwaki na mukanda Isaïe chapitre 40 verset 3 à sauter na 5e verset. Isaïa chapitre 40 du 3e verset à Souki la 5e verset. Termina ya lelo alobi imwana nzamba botami toyambiye na mitema na biso. Moko na moko ayeba lolenge nini toyambiye. Na kongo tata mwana pe Molimo Santu ya solo batata ba mama biso tozali na privilège ya koyeba makambo mabombami ya lingomba oyo yo ozalaki mbangisi esengeli tosala effort mwa badokima oyo batekaka histoire de kimbangisme badate et ainsi de suite tozala makasi na yango parce que mikolo mizali koya olinga te bakotuna biso bato bamata bakita lokola bango balwaki ete lingomba moko ekotikala na mokili église kimbangiste lingomba moko kaka yango nde kotambwisa mokili mobimba biso tokende na Israel kasi ntango baponaki moko kate na biso po ete abondela ake kobondela nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Yakobo ntango asilisi bamindele bazali kogangela ye elobi me eske Abraham na tout ça ezali banzambe na bino esi bino bozali na nzambe na bino kuna na Afrique boyebi te mesi mokimbangu aya mpo na bino ayaki mpo na kosikola bino. Donc pour dire quoi mokili boye bayebi makambo ya église kimbangiste kasi basalaka semblant parce que bisika bango bakangami nde isika bakozwelaka lomeya azwa lipa azwa soki ndenge nini wa mais makambo manche bayebi yango. Donc tozala fier papa kisolokele tolandi banzembo ndenge mama senge banzembo awa azalaki na rigueur makasi soki lelo peut-être tobangaka oubien tolobaka te mais ye azalaki kobomba te soki ozali ndoki akobeti oyo gogo akobenda litoi yo kinkuyi oyo oyokaka te. Donc pour dire quoi epai na ye mabe ekoleka te yango peut-être tomonaki di vivant na bango soki papa ajengeli azali wana jamais akopesa papa kisolokele abondela parce que azali koloba yo nde obondelaka bato na yo mpo ngai mbala moko kakale natumbi. Donc ye alobaki na biso babwakeli biso filet de récupération yango ozomona nzambe Molimo Santu azokende na biso malembe kasi filet de récupération esengeli tozala makasi na mabondeli ya tongo tomonanaka te basoire oyo batikela biso
ndenge tozali kosolola mutu moko ete tata na bango azalaki koyebisa bango ete na kati na soirée nde nzambe akopona bana na ye na kati na soirée awa soirée koma ya bana mike biso sofre ndenge mama alobi awa bato ya misala bazalaka te kasi biso mosusu tozali libre nzoto ezali kolongono mwatu na soirée eza te me nzokande papa alobaki tokokende na soirée oyo ti tokende kobima na nzela monene yango alingaki aloba nini na kati na soirée nde bisika nzambe azali kotia bilembo nde esika akoponela bato toyaka te ntango yango ekonginda papa ntango ayaki awa na Kinshasa toza koyoka aza korepete likambo wana ke ekoyinda me ekoyinda po ete ozala sauve ngai nazala sauve ndenge tozali na kati na baka militaire basoda babongamaka donc faut acharge monduke na ye azala prêt parce que ntango ekoyinda soki ozali na masasi na yo oyebi ose protéger masasi tozolaka mo wapi na kati na mamondo la tongo na soin spirituel kasi tomona na kati mundu ko ezali vide ntango yango ekoyinda balobi beta mai ne kubima parce que masasi ekotaka te ozali prêté ntango yango papa kisolokele bayebisi biso ayeli biso esengo ayeli biso kimia kasi makambo tozali kosala na biso emoni ete tozali bilema ntango bayeli bino esengo na kimia koswana ekuuta lisusu wapi kokunda ekuuta lisusu wapi bato basimba kude ebaleke bilema ngai na yo tobongisa nzambe ntango azwaka décision azongaka nsima te mawa ezalaka te ntango yango oyo apesi biso po ete moto na motu amibongisa fili de récupération est-ce que yo na ngai tokokota na kati obie tokose retrouve libanda moto nepai na yo moto nepai na ngai mpona matei tosuki wana na nkombo ya tata mwana mpe mungu mosantu amen.
mwalelo ezali mokolo moye etondi na esengo pe na mapamboli na baparwase na biso paske kokokana na etinda ya nzambe molimo santu papa Simo Kimbangu Kiangani nzambe kati na bato za divinité nzambe na mbunzambe na ye oyo andimaki kopesa rekomandation na ye te apretema ya titane to pe spirituel seteki ezali mpe na paroisse ya biso ya kale tina koleko kolete kasi ezali na Kimbangiste à travers le monde yango na mokolo mwa lelo mpe tomoni bandeko ya directeur central oyo bamapinga na biso ya paroisse ya kale tina koleko kolo oyo bazalaka kokengele bandimi mpe biloko na bango na Kimbangiste ya aumônerie militaire par décès Kaletina colonel Kokolo wana toze kote tusilikonika mpona kopesa lokumu epai ya nzambi molimo santu papa Simo Kimbangu Kiangani na mokulu mwa lelo parceke mokumba moi mozali mokumba oyo epesamela bandeko na biso ya surveillance to pe mouvement social de la surveillance de l'église voilà.
mokili mobimba na mokolo ya lelo boyeba ete tozwami awa na kati ya paroisse ya Camp Kokolo esika wapi tozali komona carnaval ya groupe central ya baflutiste, donc la direction générale oyo ezali kokamba baflutiste ya mokili mobimba epai ya ye moko le diacre Kiamazoa Alpha oyo azali komema yenda nyonso ya baflutiste ya mokili mobimba oyo bazali komilengele mpona bomati na bango na nkamba Yerusalemi ya sika le 17 mars 2026 oyo azali kosalisa bongo 34e édition na bango jour pour jour uta tata kisolokele lukele Charles Daniel atabolaki nzoto na molimo na ye solo bazali meke na kati ya teni ya lokumu lolenge bakokumisaka nzambe na bainstrument ya communication na bango kuna tozali kotala embunda mpe epai flute mpe epai mpona kokommunike esengo na bango lolenge mpe ya kokumisa tata nzambe nkolosu mpe tata molimo mosantu wana bazali koleka o liboso ya paster sectionnaire ya Camp Kokolo epai wapi basambelaki lokola moko ya batourne ndenge epesamelaki programme voilà wapi epai bazali koleka liboso ya paster sectionnaire ya Camp Kokolo mpona kotalisa motivation na bango ezali moko ya baparoisse lolenge calendrier epesamaki toujours na kati ya ambiance ya mokolo ya yenga oyo ezali bongo mokolo ya yawe mokolo oyo tokosalaka mosala soko moke te bobele kokumisa ye mpe kosonjola ye mpe na même rythme ya programme ya direction générale ya bahéritier ya tata molimo santu nde wana tozwami banso elongo awa na biso équipe monene ya communication oyo ezali bongo constitué na baphotographe bacaméramen donc bapreneur de vie bapreneur d'image bapreneur de son nyonso wana mpona koaccompagne mindulu ya le 17 mars 2026 oyo ezali kobongisama na moto ya makasi mpona kopesa tataki bangu maboko na
kati ya botongi nkamba. Maman ndenge totalisaki na bino na première partie tolandi mateya tolandi défilé mpe lokola sika boye ndenge momesano na kati ya lingomba na biso rassemblement général communication ndenge kaka coutume ekozalaka mpona kopesa mwa malendisi bazaxe baangle mpo tokɔta na vif du sujet oyo ezali bongo misala na yango banso tolanda communication oyo mpe maloba ya président général nde tokutani na quelques minutes mpona misala tokiti na salutation bazoyemba salinga kuta esalinga bafrisson tina salutation koyamba bapaye baseli biso nzembo wana elingi olakisaki bango baza déjà préparé awa groupe central eza groupe ya bacadre ya baresponsable ya mikolo biso nde miroir tosala titiane moko académique na temps moko record mpe tosisa na ngonga malamu. Dimanche prochain, totikali na deux sorties. Groupe central oye. Dimanche prochain, toza entre deux paroisses. La première paroisse est à Bumbu, seconde est à Nyangara. Mais yango na kaka lelo tozo pesa dimanche prochain place to okende. Pe dimanche le premier toza na pause. Dimanche le 8 janvier et le 8 mars pardon, le tokosambe na Kasangulu pe tosilisi makambo nyonso. Dimanche oyo kozanga te, po tokosala siko likambu ozwa code na yo. Groupe central oye. Code na yo nde kozwa. Yo koyeba te makaro le 8 ba opesa o kaka. Mais so ba tunyo code no nini, biso kombo lisusu te. Ah, code na yo nini? Oh 10A. Aux années numéro 10 na lito. Exemple. Ce qui vraiment toi qui n'a pas instrument mais to beti. Mais les locaux ça dimanche, ba pesa ki PG mbote. Mais comment déjà mon beko? Yo so ya groupe central te, PG a télé marana musique. PG a télé marana musique. Peut-être hôtel et bisaye, to bomisande maboko ya kilo. Poto pesa longi ya tata simo kimba okanga ni na friki mbote. Ya mwana sans plus tarder to sengi na diacre. Poto PG télé mato pesa mbote. Plutôt donc pesa mo continue biso mbote. La voix officielle Kolanda gauche droite té. La voix officielle ya papa Molimo Santo mbote na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Kombo tata mwana Molimo Santo. Merci papa SPA. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Flikioye. Oye, 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 Mateya bakoteya kabiso esengi na biso to suka na koyoka te kasi to bomba pe sima to salela lokola to bimi na parti ya Mateya awa to bendani pona oyo etali misala mokolo mwa lelo lolenge SPA alobeli yango
tozali na Ntintsani awa biso fliki groupe central na jeteki kan kokolo tolandi bango na animation balobi to tuna fliki bumbu or fliki bumbu ezali groupe biso pe tozali groupe biso tokotuna te kasi nde tokomitia na mosala bongo toyeba bango ya solo bazali lolenge nini. 17 mars 2026 lelo le 15 makolo déjà ekozala na nzela. Nous avons devant nous exactement un mois exactement pour tokende. Donc lelo boye le 15 soit tokozala na nzela tokelala na mbanzangungu po lobi na tongo tokoti nkamba. Manso oyo groupe central ebongisi soki yo nanu okokisi te. En tout cas ngai na koloba fo ozanga kimia kozanga kimia na sansu nini oluka solution le plus vite possible poto bongisa tanto koma na nkamba nzambe papa Simo Kimbangu Kiangani asepela na oyo tokosalela ye. Manso oyo matali fliki pour le 17 mars toyebi même na ba groupe na biso kasi tobakisi likambu moko papa mokonzi ya Lingomba samedi ya le 7 février akendaki kolancer misala ya mpioka epai barrage hydroélectrique ya Lingomba il faut etongama touti nkamba tomoni bambuta ya jeteki baye déjà kosala versement ya ba $5 lolenge esengamelaki na biso biso pe fliki tolobaki déjà na message moko ezoleka tia na ba réseaux sociaux versement na biso pe ya $5 ya mpioka tokosala yango tant tokende 17 mars elingi koloba ete soko za flitiste ouutaka Mpasa ouutaka Lutendele ouutaka Kingasani tobongisi maemanso matali fliki tobongisi pe ba $5 ya misala ya mpioka. Mercredi na réunion tokoyoka na président commission pe bambuta mususu soki pe tokoyoka kolukata mwa 10 coupe totie oyo 10 coupe kaka ya misala ya pioka groupe na bino oyo bako répondre lolenge ekoki bapesi na mwa sei moko boye ata 10 coupe le 10 premier bazala primé lolenge na biso na commission ya ko pousser ba flûtiste to répondre pe malamu na bosenga ya nzambe to bosana te 17 mars nazwi appel moko na tongo avanda longwandako eza bandeko ya Brazzaville bango élection ekozala kuna élection ekobanda le 13 ekosila le 15 bango élection eza 3 jours du 13 au 15 bakozala na difficulté le 16 bakota mbala moko nkamba soki élection eleki mpo bamosusu bakouta baprovince il faut balungana na baprovince après élection baya na Brazzaville nsima nde bakolinga kolongwa Brazzaville mpo na kotraverse kamba donc baya na forte probabilité le 17 basambela na Brazzaville peut-être le 16 na ntongo nde baya korejoindre biso na kamba le 16 non le 18 plutôt le 18 nde baya korejoindre biso na nkamba tandis que bandeko ya Angola na sololi na bango na tongo pe ya lelo bango déjà balobi le 11 balongwe Luanda le 11 po baya déjà nkamba pour le 16 il faut balamukela na nkamba donc déjà bato babandi ko bouger et bongo yo oza awa na Kinshasa elobi SPA soko oza kidiba okosutuka baninga na nkamba yo tikali na Kinshasa mikolo esili to bongisa maemanso masengeli pona kopesa esengo na Nzambe groupe central opération ya bakado ya défilé lolenge bakonzi ya groupe central babongisi yango tolobaki biso banso bakonzi etali biso
Ce qui cadeau a défilé ezali. Moi en tant que président général, faut n'appeler ça paye yangai. $10 ya papa na groupe central, faut pas n'appeler ça yangai to bongisa. Tango ekei, moi to konye koloba ezali te. Oye tikali ezali mosala. Fliki oye. Lingomba na ville ya Kinshasa abongisi lelo na ba paroisse nyonso. Tinsani Fliki na Jeteki. Jeteki ba na misala. Ba pesaki camion à bloco na camion ya forage. Mais camion forage nanu ebandi ko sala te. Ba accessoire nyonso tout et tikalaki na poto. Et sengeli ba kokisa po camion forage et sala. Wana ngambu na bango. Biso 17 mars liboso. Toko sala mosala awa. Toyeba makelele ya Jeteki wana eza ya solo auto ezeleka ba intimidation. Biso awa toko sala mosala na ba pipitre lokola bomesano. Jeteki pe bako s'organiser ce qui basala ka ndenge nini. Mais na suka tokotala groupe central au total Jeteki pe dans l'ensemble nani akozala makasi. Wanande ekozala pona lokumu ya Yahweh na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Voilà, batata ba mama to komi na ngonga yango yo ndenge tokolobaka to komi na ngonga oyo misala eye kafu kafu tomoni papa dia kiamazo wa ye moko atelemi elongo na SPA bazali bango moko ko anime tinsani ya moko toyoki kuna Fliki asili ko fongola molongo na alto kuna telemi $100 c'est rien na kati Fliki awande makolo a Jeteki tala lolenge kani ekoyinda lolenge kani Jeteki akozwa mapapa pe akopakata soki penzela nini toyebite nde yango wana misala na biso ebandi miso pe matoi na biso ezalawa tozaka ka arbitre tokotala nani akopola voilà Jeteki bayebisi déjà bayebisaki groupe central était batu na bumbu donc bumbu aye awazwa kuba est-ce que direction générale est-ce que groupe central ekozwa pe kuba miso pe matoi na biso témoin basalo la ezali kosopana Après la tigalaki simate, li pamboli tellement malukaka yango, bana au groupe central. Maman dirigeante. Voilà maman dirigeante. Maman dirigeante.
Liki azo continuer kobeta Jeteki na 3 millions 441 Liki azo continuer kobeta Jeteki na 3 millions Abandela. Ok, merci Maman Fallon. Yango na wuti kolobawa tokenda na yo Brazzaville. Orke na nzela na banda koyeba te tozalaka alanga nzembo. Metango tokomi Brazzaville. Na yo kostati moto tomemai na ye totamboli na kati na nzela. Alanga bangomba. Bangomba. Atuka na tondi yo botondi mingi. Merci na motuna oyo outi kotuna ngai. Biso bandeko na biso ya direction générale ya Friki ba benga biso balobi Jeteki Kankokolo tokoya kuna tosala bino tintani briske boy baye tosali tintani bazongi baye ko préparer lisusu ba bengi biso tozala po tosala bango tintani le 8 tango papa ye ko pesa le 8 tintani ya Afki na Paki Baye, balobino, tozongisa le 15. Nde bomoni mokolo malelo, le 15 ekoki. Malgré tozalaki ya kobanga, tala kaka groupe central. Baya kobundisa section lokola Kankokolo. Toza même pas même un tiers na groupe central. Mais stratégie président avandisaki biso ba membre Bambata Nazali premier vice-président ya Kankokolo. Voilà, apesi biso ndenge nini tokosala na kati na Kankokolo tozana ba selili. Tovandisaki ba selili na biso ya Jeteki, tokatelaki bango mota. Esengi moto na moto attendre au moins na autant. Bana pe babundi tala lero de pe tozana ngo et puis tozalaki pe na matanga choriste oyo bandisaka Jeteki Kankokolo autai kokufa tokundaki ye vendredi yango moni ke wi mo faiblesse wana eyaki kosalema po ete tokoka mpenza kosala mosala kitoko te kameme moke oyo bana papa Simon Kimbangu babongisaki mpo na lokumu ya Jeteki Kankokolo yo moko oza libitre omoni maye eleki malgré faiblesse mais groupe central azwi nkuba. Merci malgré matanga mais papa Simon Kimbangu azalaka pauvre te alobi bongo na ye nde bato na ye batongo nde biso yango wana epuis etinda ya bakonzi na biso ya direction générale lelo oyo basection nyonso tu babimi balobi lokola groupe central ezoya na Kankokolo bino Kankokolo bovanda wana bosala mosala wana yango moni lelo tosali mosala. Merci papa Tuna tosepeli mingi tokaka bino lisusu ba fleur ebele
vraiment nakena sango ya kankokolo etikali ngai na motema. Merci beaucoup. Merci mingi Maman Falol, merci. Voilà, batata ba mama bo landaki biso uta e bandeli ya culte tokomi na ngonga oyo. Tokoyoka solo liloba ya président général Diacre Kiamazoa Alpha akotalisa na biso na sikisiki pena na kati ya mondizon présence pe na mokuse maye bazali kobongisa na ba tournée oyo ya d'une paroisse à une autre na kana ngambo ya direction générale. Papa Diacre, bonsoir papa président. Bonsoir maman journaliste. Malo bezali epai na bino na kati na présence ya awa na kati ya paroisse ya Kankokolo obo accompagner groupe central ba stratégie ezali ni topé but ya maso tozali kosala ezali solo boni boni. Merci maman. Groupe central ezali groupe de référence oyo et kamami nde na direction générale en tant que groupe ndenge ba flûtiste banso na mokili bazali ko milengele pena ko matankamba bango pe bazali ko milengele wana justification ya tournée oyo ezali ko salama à travers les différentes paroisses, il y a ville ya Kinshasa, voire même paroisse ya Kasangulu, na Congo central, pe ezali na programme. Toyaki mokolo eleki malamu. To sambeli, to beti miziki, to sali pe misala, oyo ezali ko permettre biso to milengele en tant que groupe biso batozaka liboso ya scène. Groupe oyo pesaka honneur na mokonzi. Ya Lingomba atako bandeko musuba ko bakisa maka fliking kamba ba uta bazinga zinga mais d'abord groupe central oyo uta Kinshasa tokoluwa mituka tozali pe bandimi tangu ya défilé toko défilé pe na cadeau de tina ya misala nyonso toli ko milengela toli ko bongisa po ete mokolo wana tosala honneur na mokonzi ya Lingomba na milulu minene oyo tokanisaka bokaboni nzoto pe molimo ya papa Kisolokele Lukelo mwana ya liboso ya papa Simon Kimbangu yepe parmi ba flûtistes ya liboso kati na Lingomba na biso. Voilà mosala moleki malamu et tokoyebisa ete ba préparatif du côté ya groupe central ezali kotambola malamu. Rendez-vous dans Nkamba 17 mars 2026. Oui papa président tozali kokabwana liloba nini na bafitisi mokili momba oyo bakolanda bino na nzela ya elema oyo nini bakoki kokanga pe lolenge nini bakoki komilengele na mayemanso mazali kosalema wa mpona baflûtiste ya mokili mobimba lolenge tozali kolaka bango toujours mikolo esili totikali na 1 mois chaque responsable esika azwami ata la cahier de charge na ye nini oyo esi ekoki nini oyo nanu ekoki te oyo tozalaka misika mingi totindaka ba délégation oyo eyaka biso bato ya pembeni lokola Kinshasa Congo central totia ba batterie en marche po ete biso banso tomona na Nkamba pene ya Nzambe mpona kopesa ye lokumu soki tomonani na Nkamba tosali pe mosala malamu lolenge tobongisela yango na bato bayebi par na bango ya responsabilité Nzambe akosepela na biso pe akozanga kopambola biso te. Totondi bino botondi papa président. Merci ngape totondi bino botondi. Matondo mingi ndena molongo wana pe tokobenga papa président ya commission papa Martorel okwa ko rejoindre biso ata to commission yango ko plateau pene ya papa général otalisa na biso pena na bokebi ba stratégie parce que ngana bangi po papa président azalaki témoin ya bitumba o eleki awa direction générale topé groupe central et une kuba pa ya jeteki o azali bongo kaka section papa président malobombo karayo. Merci maman journaliste na kombo tata mwana pi moni santu normalement après mukonzi mutakolo bazate donc la sengi non bolimbi c'est beau tenir nga rigueur te. Merci. Je crois que Zalaki Nabino l'autre fois mercredi, na carnaval to Zalaki, où les carnaval, il y a lancement officiel, il y a la festivité le 17 mars 2026 dans Kamba. Carnaval, il y a groupe central à organiser qui. Nous étions plus de 500 flûtistes et d'ailleurs au Salaki reportage dans haut. Et le lot est continuité. Il a sorti pour nous préparer. Banzembo, Tinsa, Ninge Uti Komona Awa. Et l'équipe Malamu, tout ça, sur ce carnaval, maintenant on a tenu, il y a Bissot Baptiste pour le mercredi, il y a tenue des villes. Voilà. Et aujourd'hui,
to remercier infiniment Jeteki Kankolo parce que baza makasi malgré biso to zami bali to zala pe belé mais ba gagner biso to sengi bango merci kaka rendez-vous tant que vous en kamba to pour continuer musala na biso. Bon na ngambo ya commission ndenge ozalaki na biso mercredi to lobaki yango très bien. Nous allons s'organiser malembe très bien la festivité nabiso. En tout cas, nous allons s'impliquer à fond pour que réciter à la totale na moulou na le 17 mars au tata moulou mosson parce que moi qui en gagné atale la mona na moko. Alors ba sacrifice nous allons ça là. Nous allons s'engager pa na tata Nzambe a pambola biso après ça makasi to lembate. Parce que Moussa les a makasi mingi mais grâce à eux tokolonga na ba futur senior sur groupe central ninge ba programme ezali to yebi ba contribution pour permettre biso to organiser festivité na mala Moussa groupe central to pesa pour que Moussa na biso ekende liboso. Merci maman journaliste. Nde wana ezalaki maloba ya yambo ya papa général pe ya papa président ya commission d'organisation ya voyage ya le 17 mars 2026 ezali bongo 34e édition. Ndena wana to clôturer deuxième n'est-ce pas activité na biso awa na katamenga makimbango ya groupe central to clôturer ngo mokolo malelo pe to zelami na programme ko pesa au prochain tour to ebité to kozala na Niangara Bumbu to pe to kokende Kazangulu biso na bino to tikala wana branché pour to rater ba nouvelle moko surtout na ba héritier du Saint-Esprit o bozali na mokili mobimba préparatif yango rendez-vous 17 mars Kilibate.